l'artiste Omari du groupe Sans Souci organise la marche des santé intitulée Libanda pour ce vendredi 30 juin à 8h30. Lieu de départ, Gare Centrale. Point de chute, Auchoué à 42. Pour tout contact, pour les intéressés, à Kobengaye na 089 91 44 104. Tobi 081 84 83 738 ou soit carrément tu appelles na émission ou na numéro d'émission 081 560 10 37 et que vous avez bien message na yo et que comme en tout cas vous participer parce que les gens de Konabisone à Saliango artistes et comédiens il y a groupe Sans Souci voilà. Nazan est représenté bino Aleka Imbe. Aleka Imbe azali président il y a groupe Oasis et c'est comme ça qu'on évolue na chocolat na ye to ko selola makambo ya élection à NTPC et puis to ko frôler muke na makambo groupe na ye Oasis to yeba ezo kumbama ndenge nini. Merci à vous tous qui êtes branchés de partout. Mbote Aleka Imbe. Mbote maman. Aleka Imbe oza candidat ya président au PC candidature na la présidence ya NTPC. Je sais pas tant aux autres la NTPC wana et lo koninu e marcha qui te o e pousser yo motiver yo o tia candidature na yo le ko la président. Merci pour la question oyo mutuna na yo. C'est très important par rapport à l'actualité du moment. Oui. Et on a constaté que ANPTC zo tambola lisusu malamu te na machaka ba mona ngate. Oui. S'il y a un problème, on a tout droit. J'ai vu Papa Massoum, je lui ai dit, sans Kobangaye, non, non, papa, il faut déposer. Il faut déposer Moutoumsousou à pouvoir à Meka, Koya n'a pas idée à Sika pour que l'association ait qu'un délibération. Mais, réponse n'a pas Papa Massoum. Alors, mais moi, nanga. Chaque fois il y a un candidat qui a déposé bazalakate. C'est ainsi que on a continué. Je lui ai dit non, on a raison. Ce que le lobby a démissionné publiquement, le lobby va candidat va quoi. En fait, Ebele Tambola qui était na ANPTCT, siège exacté. Information sur qui l'a quitté. En fait. Information qui circulait par rapport à quoi? Par rapport à dépôt à la candidature ou bien par rapport à démission. Voilà. C'est l'une, il y a ma camouflage tout va reprocher président de l'association mobile. C'est-à-dire communication, information, il est cacaté. Il suffit qu'à communiquer un message il est qui? Oh, l'obitozan a boy. Or que information pour que les cas, et vous allez bien véhiculer, c'est dans les médias. Puisque les artistes ont l'occasion de voir les médias, on a information facilement. Il y a une confusion et kotaki. Et ndeko ça Isaïa comme kolobaki a candidat unique, c'est parce qu'il y a eu cette information et bien tambola qui bien té. Au monde. Or ce qui information et tambola qui bien té, ça Isaïa mi benga qui candidat unique té parce que information y a un retard que Vieux Massoumou a démissionné, il faut ba candidat bazala. Mais Aleka Imbe kotala yo pesa ki idée to boité mais tango pesi idée na yo et ko sala ke fiston azala ki yemoko fiston sai azala ki yemoko na liste pendant 2 mois bino bozala ki wapi akozala yemoko na liste ndenge nini parce que candidature au ba recevoir qui ezaki juste moko pendant 2 mois parce que moi j'ai reçu le président Massoum ici. OK. Alors bi candidat candidature ezamoko ya sai bino nyoso bozoya ko tia libaya te. Mais comme ina suka le fisto ke ko retirer yaye bino nyoso botele. Tuna nanu Papa Massoum. À l'instant qu'il y a un jour nini na télévision qui n'a déposé, il ne l'a pas fait. Yango nangai je suis en train de m'insurger contre Massoumou, Papa Massoumou na sai. Mais ceux qui ont analysé les faits, basala ki ndeli kopa bango mibale, ba vandi na kuzu, ça yaka ngana zo déposer yo zala candidat unique. Omoni? Ya mwana ça me fait mal.
c'est pourquoi et le cas qui n'a pas médiaté et le cas qui entre Masumu na Saïsaï Yangona Saïsaï il se tape poitrine c'est moi le candidat unique. Comment Saïsaï a réclamé paternité on a un candidat unique et ça la donc pour moi na ma analyse nanga et ali copain entre vieux Masumu na Saïsaï comme ça pouvoir étambola kaka na batumoko voilà c'est ça raisonnement nga yangona Aleka Embe balobi na critère musu c'est yo zo remplir ba critère mais il y a tant de présidents pe o bazo remplir ba critère té et puis balobi critère musu c'est ali que ozala disons président o akobima azwela ANTPC siège bino no so bokomi ko en vouloir ça et ça yo no ya lobi ki akosombela ANTPC ndako akozwa siège wana na kombo ya Saïsaï na kombo ya association c'est-à-dire qu'il dit association ba artiste nyonso bazana kati so ya lobi akozwa ndako wana cotisation te siko bokozwa na mbongo nini au moins te il est dans les bons parce que a fait sortir mbongo poche n'est pas ta lelo yo soko koti obi mbongo poche na yo kozwa bureau so ki keso wana eza kaka gestion ya bato bazala ki wana ba gérer ki mango mabe yango na bakokai même ata kozala na caisse. Comment voulez-vous que bato l'association mobimbeza na caisse te eza na compte en banque te mais yo zala ki pe kuna oya ka pe na ba réunion soulever le kona te pourquoi omoni nga na soulevaka nga na banga mutu te bango nyonso to na bango bakoyebisa yo moko za témoin na réunion moko to salaka nga na yebisaka papa Masumu déposer oza témoin lelo oza témoin Kadombo oza témoin ba artiste belé baza ba témoin bazala ki wana na yebisaka ye na banga mutu te pourquoi parce que ezala réunion ezala nini kaka na kuzu ba bengi bino kaka o to sabo c'est pourquoi so nga na leki comme président ya association wana na rosali sa élection mususu élection na eza pona kopona tozana 22 communes dans chaque commune tokozala na mutu moko représentant ya association na biso dans chaque commune pourquoi c'est pour que information ezala véhiculer facilement c'est-à-dire na kozala besoin na ça yo za ramak na kitambo boy yebisa bato no nozo gérer na kitambo réunion eza boye makamoko boye eza boye à ce moment là bureau mais kozwa bureau c'est facile nambongo ni nambongo à l'état oui mais tokozo oyebi ke le côté mikanda na ministère ba pe nambongo bo oui ministère ko pesa bazela kande action ezala oyebi ke bato belé batala ba théâtre na biso ya nyongo bafuta kate parmi mes projets le cola ba population batala théâtre ya nyongo pour que caisse et association na biso telema oyebi na kozwa mbongo na ndenge to kutana na ministre na koyebisa ye boy na facture ya mai ya régie des eaux na facture ya SNEL bakocha 0, quelques pourcentage ya biso ba artiste lokola batala biso na nyongo cet argent nous allons le récupérer à la source et ko panza biso te soko yebi ko gérer d'ailleurs eloko nga nazo senga pour que mutoza la président de l'association o déjà ça touché na mbongo soka za na mbongo na ina maboko aoza en tout cas aoza na lokosa ko yiba mbongo te ako gérer bien na za na mbongo. Merci beaucoup Alain Kaembe une fois élu plan d'action na yo et kozala nini ko attaquer d'abord nini parce que tout le monde a déjà toqué yo oza parmi ba o bazaka na ba réunion biso pe tozalaka mais tout le monde a batté belé ba ya ka réunion te yango pe sali que beaucoup na ba problème oyo boza nango na suka oyo parce que ebelé ba ka réunion te autinda mutu a ko représenter pendant que mutu wana azana idée te oyo par rapport au sujet du jour bon oyebite ya kotinda mutu wana pona nini c'est parce que ça na conflit na mutu tel si on a ki wana na okuta tete wana na koya na réunion te voilà conflit ya liboso yango wana on itambola kande na CC bo comprendre ngo te faut ça la maele makasi pour comprendre ba conflit wana à ce moment là nga soki na leki na poste wana je sais comment canaliser énergie nanga pour na ko unir ba artiste parce que so unité ezali nde mbongo wana na kende ko senga na ministère ko bima mbongo eza kuna mbongo ezali yango so mo papa Masumu gestion wana ba yeba kité bazala ki voilé je ne comprends pas mais mbongo ezali na l'état o ya biso alors lokola ba conflit wana eza soki nga na lekite o ya koleka la première des choses ya kosala a unir ba
artiste nyonso ezalaka ko président ya groupe non na bawe bazana sima président na bazala. C'est ça l'association. Association ezaka ya isobete ya saïsaïté ya mundoerité ya chocolate ya alité ya muyombe gauchité association ezaka batu nyonso tout. Ce qui n'a énuméré boye c'est parce qu'il y a déjà des camps. Ça ezaka na batu na ye. Zela na assisté. Ça ezana batu na ye malgré aza président candidat. Bodo azana batu na ye. Yope wana batu na yo. Nani kulutu nanga aliaka fufu nga na tikala na nzala wana. Modero azana ye na batu na ye. Sikoyo soki modero lelo aleki. Batu o mususu ya sai. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retirer. C'est pourquoi l'une des conditions pour être président, il faut être un rassembleur. Merci beaucoup Alain Kaimbe. Yo moko uti kotangela biso déjà ba kombo ya ba candidat oyo baza à liste. Na ebité Alain Kaimbe na ba candidat wana nyonso candidat ni nazo bangisa yo. Vraiment. Yo somo noza candidat ozolobo bazo bangisanga. Boye belé peut-être pour Massou Matila nous $50, soit check ta $1000 ta 2000. D'ailleurs na regretté, il fallait caution ya mbongo wana ezalata $500. Ah bon? Et il n'a pas prendre na retard. Que non bazo déposer ba candidature ba prolonger na 2 semaines. Na kebo na sina préparer 500 na poche. Na comment boy $50. Ah na yo is aventure. Pour être un dirigeant, d'abord la première des choses faut la que je suis capable. Ce qui mbongo ezate na ko bimisa na poche nanga nege sa lobby. Mais oya poche nanga yebelete na ko bimisa po musala kende liboso. Mais na coûte $50. Et j'ai beaucoup regretté. Quoi? Candidat moko lobi akia ko récupérer candidature na akia ko pe ko senga na mbongo wana. Ah ça linga passe penza. Ah bon? Oui, ça linga passe. Siko yo nga ko sa ni na place. Na otikango. C'est côté na compte association. Oh même. Ba osala nango misala ba organise. Tu sais cet argent. Ce qu'on a lobby il fallait $500. Quand ils vont organiser les élections, c'est là où les anciens dirigeants vont être limités. Ils vont organiser ces élections-là en Mbongo Nini. Il y a un qui les convoqué pour l'élection parce qu'ils se sont retrouvés ici avec $200 ou 300. Avec cet argent pour organiser l'élection. Au les médias, il faut payer. Au l'Ouest, il faut payer. Il y a un salle qui est rare à $50. Il fallait demander $500. Voire même $1000 s'il le fallait. Parce que Mbongoana, on organise une élection. Maintenant, Bazan a un impasse. Ils ne savent plus maintenant convoquer le corps électoral à cause de ces $50. Et puis, bureau pesant, tout le monde fait ça. À qui est récupérer candidature, on a aimé balobi que ils ont pas fait galoufa place pas comme on a exacté, sauf pas dans on anda qu'on a été évité. À ce point, on récupérer candidature, il faut que nous na Kishasa mobile. Oh, avec la Kishasa. Oh, je peux le faire par téléphone. Ah bon? Je le fais par téléphone, voilà. On récupère un mot. Mais parce que Assad a regret, Assad a malgré lui. Na regret. Na regret à nini, c'est parce que tu as découvrir que y a na masumu bazali na likopa moko lingi ba sala passation de pouvoir na se. Yango na ba nani le cas qui na médiaté, le cas qui entre bango mbale, c'est pourquoi il est en train de réclamer jusqu'aujourd'hui qu'il est candidat unique. En quoi? Qu'il nous explique. Ah bon? Yango na regret azanango. Era Monica Bodo Bimi, Alain Bimi, Tel Bimi, Kope Baby. Kope Baby, à vie ils c'est nanga 50 nanga. Ah bon? Mais yango nat. C'est ce qu'il faut comprendre ce qui se passe actuellement na moi ba conflit wana ya poste qui président. Allez quand il temps ozotala ba moyen na bino bozo organiser les ba élection. Ozo monate que des autres za makasi. Est-ce que beaucoup de côté kate bon conseil parce que moi la première personne que na yamba qui na plateau ezai président Massou mais les on a kokama komi ko ignorer biso que non atie biso to ça bata fisto ça isa bino ba artiste comédien bozaka ndenge est-ce que ngapo na yamba mutu fona tout na président Massou la sanga mutu ni na oyamba na mutu ni na oyamba te so yasa na rando na mutu yanga ni na kati et comme que bino ba président so net na yambi oboy so na bengi modéro o akoyate oyamba ki Alain so ko bengi bodo na koyate oyamba ki fisto siko biso na kati media to tika bino bo potana kaka boy eza désordre. Omoni, et les autres yamba bango. Nga pe na kolobaki aza ya yo non? Oh.
c'est ce qui démontre aux association ils ont mal géré jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est clair. Il y a un info souffler à Sika. Le col modéral le bien makasi yako. Bonne chance. Ngana za makasi. Bonne chance. Ça c'est makasi. Bonne chance. Mais candidat unique à Zate. Mais est-ce que beaucoup de ça la réunion T? Parce que quand on mobile batoye ko élection en 2006. Oh il faut ngoli batino somaïl. Ils en a 2006. Avant l'élection banda tout monde qui recensement to yebi seni a osa musalani. Ce ko bino artiste comédien et belé nyo sona bozali. Bosali recensement wapi? Pe système boutier voix moko groupe moko. Au moins te que bozo ça ngona désordre. Wana eza ya comité d'organisation et lobby voix moko groupe moko. Mais pour moi je peux soit appuyer ou ne pas appuyer proposition. À supposer que balobi que groupe union so mobimba ya. Talaga ndenge élection ekozala. Ekozala bitumba makofi epai. Jamais. Oui, na yebi bien artiste. C'est que yope aleka embe bazo ko accuser que yopo yebi likamuna kuna se bino boze kira président Masumu. Ah. Vraiment. Ngana ze ekiri abatu nyonso tout. Mais omoni soko zo tambola na droite. Il faut privilégier droite na yoan. Avant au à gauche. Omoni, ça veut dire quoi? Il faut être prudent dans ma camonio sur tout ça. Quand on m'accuse que Naza côté à Nani à président Massou, j'étais la seule personne. Moutouali Bosso Oyo a ébi sa président qui est au déposé. Mais ceux qui Nazara côté nae, n'a ébi ça été. Ba onyo so ba komi ko sala makelele ba candidat unique ba modero ba sai ba bodo mais ils étaient où pour na ko yebisa président qui est mouvement ezokende malamu te il faut démissionner. Donc ngande candidat unique yonde candidat unique. Mais oui ngande na banda idéologie on a via démissionner. Merci beaucoup Mbote na kwa David Bikuta na Luanda na Sabuta Fumu na Edita Fumu vedi de la part ya Moro Sandemia Mbote na yo Mandela Mukonda na Luka Kavala. Mais bayi baba idée na ngate on a le bien ouais. Je sais eza ebele tozo pusana. Aleka embe et le Congo biso nyos en tout cas toyebi que artiste déjà tant bo association déjà tant bo na caisse ça montre déjà que eloko ezala akuna te. Je crois que tu es d'accord avec moi. Et toye ko yoka que bino nyos artiste comédien boza ba candidat bokomu ko laksa biso banda kuna bino ba mituka na bino cher banini. En tout cas, vous préparez qui est bien pour nous ça défi. Nani mususu alakisi ndako na ye na mutuka. Bo yebisanga mutu soka alakisi ndako na ye na mutuka. Nga siko nga pe na kolakisa o yanga. Oh. Oui, parce que ba komi kolakisa donc nga pe na lakisa alors. Na lakisa. Ceux qui bokomi kolakisa déjà mituka, bokomi ko seke bozo la profil na kati ya CC wana eloko ezalaka. Vraiment. Parce que biso tozaka toujours na bino. Toyebi que ANTP na ezaka na côté. Déjà association so boana keste eza bien te. Normalement tokenda na bino ba réunion ici ba komo tuna aleka imbe qui na combien de personnes 3 personnes. Ba o melanini o boye pesa mbongo. Obimisi mbongo na poche na opesi. Luli asangisi ba mbongo nyonso akomi na kaye. Abandi ko aske somba ba sucre ba bière ba nini. Abandi ko tala par rapport ya o mutu na mutasombi. Voilà. Boko kende ka na stratégie wana. Mais nyonso on ezaka ka ndenge babande ko gérer association mabe. Parce que c'est attends, dis-moi d'abord. Tout le monde a ba Kardashian, bazo sala ba publicité ba biloko na bango. Ce sont des artistes non? Oui. Ce qui ça lobby azana chariot na e. Mabe za wapi? Az artiste. Artiste nyonso partout dans le monde balandela ka bango, vina bango. Azo sala nini, azana nini, mbongo nyonso azo kasala nango nini. Alors, ce qui est loyo, et sobe à la kisinae, et loko na été, ndago na été, plus tard, et bien n'imba tobalobaka. Asala mbongo belawa, maele zate, asana nini, azaku tatana même atana ndakote. Non, il faut qu'on la kisango. Po batoba monake, tozana mbongo. Mais aleka embetangu yope okozwanda ku bureau ya association. Par chance ce qui obimi. Tant que vous avez un bureau d'association, et que là, au nom il y a Alain Kayembe, ou bien au nom il y a l'association parce que vous avez un bon. Voilà. Moi je m'insurge
na idée ya kobimisa mbongo na poche nanga po nazwa l'association ndako. C'est bien beau. Intention nini nga naza nango eri nazo bimisa mbongo na poche nanga. Mais jour sikoyo baninga mususu ba artiste bakoloba non ala gérer mabe. Obengani bango. Déposer. Ok na ndimi na déposer bon lokola ngande na somba kindako wana na kina ndako nanga. Bako changa wapi? Yango to molenga na ba pasteur, ba église ebele, ba église nyonso eza na Kinshasa ezaka na kombo ya banani ya pasteur mwasi na ye na bana na ye. Or que bato bazo bimisa mbongo po basomba église eza bandimi. Memema, il faut éviter cette histoire. Quand bien même na bimisi o yanga ya poche, na ko benga baninga na nga nyonso ya association. Ngai na poche na nga na zai nango autant. Pour que eloko ezala ya batu nyonso tu ya association, j'aimerais ce que mutu na mutu aya ko bakisata 100 francs, 1000 francs. À ce moment-là, mutu nyonso mbongo wana eza association. Pourquoi? Parce que Elombe a contribué na ye. Tel a contribué. Ata eza 1 franc. Il s'est dit que moi aussi j'avais contribué na kosomba ndako wana. Jour ba kolongolanga wana na okende na ndako wana te. Na okende na ba bien eza na kati te. Évitons ya kolobaki na kobimisa ya poche nanga. Soki modero na zo bisayo. Soki lelo bimi président. Olingi osomba lupango association benganga. Benga sai. Benga tel na lingi na somba to sala ndenge nini te master ya yo wana ngapi na ye kubakisa. C'est pour éviter que ezalaki bien nanga. De même na ba candidat nyonso wana bobinsa bambongo na ba poche na bino teza bana na bino basi na bino na yo moko zo ndambu zo ya moninga ndambu to sombi eloko ya bato nyonso tu na kokende ekotika la bato nyonso tu. Ça sera l'héritage de l'association. Là on va parler non quand même association tel le président le kaka voilà l'action à ça. Mais que ça la action au nom ya yo ya kibonga non ça ce n'est pas bien. Merci beaucoup Alain Kayembe. 12 ans il y a un TPC marché film nigérien et envahir Mboka, film tanzanien et envahir Mboka. Vous pensez que masumu idée yo tango kokota comment oko memelelo ko anandengeni yangwana nazolo bakaka nazo décrier gestion ya nini film nigérien ndongo lobi ye c'est dû à quoi? D'abord nako condamner bangote. Nous-mêmes, tous sur place, tous sala makambo ya sérieuxté, tous pesa produit à qualité na batute. Comment voulez-vous produire en à l'extérieur et à vous en marcher na biso? C'est facile à vous en marcher na biso. Bon, eza na ba facteur ebele ezokota na kati. Ebele va se retrouver na métier oyo. Parce que nous avons une caméra na poto, a mon caméra na sala groupe. Mais la notion est que simba caméra na évité. A kubanda otambola na caméra lokola mutaliboma aziba image, aya lekisi na télévision. Lokola ba chaîne pe comme ebele, bino pe botala ka qualité te, botala ka produit cinématographique bien te. Allez. Bolekisi. Ça c'est un. De deux, j'en profite aussi. Pour na loba. Biso moko ba congolais nde tozoboma musala na biso. Un monsieur là qui vient de l'Europe, soit disant Zonzing. D'abord Zonzing signifie nini? Yo sala ngote. Ils vont me payer combien? Ah bon? Oyebi l'argent que j'ai dépensé pour la formation na ngai na cinéma. Parce que je suis un réalisateur. Eza ebele. Na sala na participant na film moko ba mindele moko ba yao. J'ai tourné, si c'est 3 minutes, si c'est combien de secondes, j'ai eu beaucoup d'argent, si c'est $3000. Mais Moutoyen Nzonzingawa, Azopesa, artiste $30, $50 à tourner, il y a qui gagné plus, mais Ndekonanga artiste. Ce que Moutoyen Nzonzing a payé $50, Lukanga, 50 ans, on a payé fois 10. Pour que c'est pour nous appauvrir davantage. Je préfère nga na pesa mbongo wana. Koyoka sonité yaka na pesa mbongo wana for 20. Pour na décourager Nzonzing. Ce sont des producteurs escrocs. Baza ba escrocs. Je sais que la plupart bazaka na poto, mais nous les artistes moi ya ko sala grève ezate. Mais botika ki escroquerie na binwana.
Merci. Bozwa artiste oya Congo na valeur. Oye na mbongo. Oye ko sala film. Film wana yo zokinde koteka ngo na poto. Par pièce ozoteka ngo $20, $50. Mais même $20 par pièce nde opesi bidi awa. Bien te? Mais nous-mêmes, il faut que tu me pèses une valeur. Il y a moi, tu vas me donner combien? Tu vas me donner combien? Au niveau international, classe au niveau international. Par Marès Nazali, Baïbi qui est réalisateur. Avant, il y a Kolukanga, Nagotinda Naokuna Nan. Oh, comment on a valeur Nanga? Ndeunga Nagosenga. Nga is nonzing, so l'igno pesanga. Na 5 minutes, na go tourner, y'a na $5,000. Nga n'importe qui te. En plus, bon, merci beaucoup, téléspectateur Alain Alobi Azan n'importe qui te, mbote na Patricia Kisakisa ya Zeno Kisakisa na Liège, mbote na président de vos Msoba na José de Londres pour bango barata émission te surtout bien gadios na Londres mbote belé. Alain Kaimbe tozo poussa na masolo. Tozo poussa na masolo na biso Alain Kaimbe. Groupe Oasis ndengene. Groupe Ezak Toko. D'ailleurs, na minute au bazan na Congo. Tournage. Yo kete. Te ngala kete parce que nazana ba responsabilité belé. Nazai na musala moko na banda ko sala na osala documentaire. Parce que tuni mbongo ni nazana ngo. Na teka plus de 10 documentaires na poto. Ah bon? Bozela ga nzonzinge ya te. Misele ze belé biso ba artiste. Tous les enfants de la rue, mais ça la documentaire. Au Tindi, on a cash, ceux qui ont ça bien $10,000, tu as ça. Na outi côté comme sous récemment. Pas moins de $10,000. C'est que yo pendo relaxa pe banda. Na mi tout caché. To sombarango, ezanango. Mais eza bien te relaxa ngo, mais ezali. Mais tango zotala lelo théâtre na biso Congo. Lecture ni nozo sala na théâtre na Congo parce que quand la débat film même non nebo sala ngo ko organiser ko to ba élection pamba e aka mami na lo baboyo na comédie ba comédien théâtre na biso ekufi nani abomi yango biso moko ba producteur non biso moko d'abord parce que baba ba pesi $10 au tourner to luka musala otozo sala ezala musala niveau toko présentant ngo tana FESPACO même dans le festival de cinéma de Kinshasa. Et belé, tous les artistes qui sont là, ils sont là, ils sont là, ceux qui ont été festival là. Ça là, qui est le boson d'engagement. Ceux qui ont un horizon mususu, na mona na moninga wana asalibo. D'ailleurs, na soutenir ça et rauta ki poto. Azala ki na idée moko lobino na tiki théâtre fona sala cinéma. Apparemment, ils allaient kaka ya munoko. Mais comment voulez-vous que makambo kende le boso? Voilà, il faut to longola idée théâtre ya 4 murs wana to yeka na bakisi to vandi mais to bimalibanda to tala to proposer loko moko à qualité à ce moment-là théâtre na biso kende liboso. C'est pourquoi on se retrouve même pas, mais j'encourage batu mususu ebele bazo évoluer na l'ombre bazo ebele bazo sala ba film na bango ebele chaque samedi so qui a wana nani na villa za basale ezali vous verrez que quand même mais nous biso tozo sala makelele na basine na ba télévision biso yo on ne fait absolument rien du tout. Mais parce que yo kozaka na kati ya bengo ya modèle mboka na biso o ezaki bo tourner lundi bo pesi biso mercredi. Ah. Est-ce que ngana sina tourner lundi na pesi mercredi? Oh d'autres ko tourner. Nous avons fait une année de tournage. Pourquoi on a pris ce temps à une année de tournage? Mais vous bongi ça ba fan, pour biso to mesa na bongo terre. Non, il faut tout mesa ni sabango ezalande bongo. Une année de tournage oyo ba producteur abandonzinga bazoya bozo sala les mêmes jours. Non, prenez le temps. Prenez le temps à tournage. Mais il faut témoigner aussi. Yo ne to kenda na bato na ba Congo. Tu as dépensé aujourd'hui l'argent. Demain encore tu vas les amener là-bas. Mais oh bah si ça filme mes journées. Mais oui, mais pour que nous présenter produit à qualité, produit nanga et le cas qui est pas na bino bon mona kiango. Oui. Voilà, c'est ça. Pour que le cinéma ait un bosso, il faut que le président du groupe te comprendre que tu as abandonné ou vient à biso bangadia da batika la biso. Ba vient à biso Kwedi batika la biso na RTNC, le théâtre filmé. Il faut qu'on abandonne ça. C'est archaïque, c'est dépassé. Tout quand on a cinéma. Depuis la candidature, et ça là qui 2 mois, Moutazate.
lelo bokomi ebele eloko ni ezosanga bo organiser bo banda campagne po bosa élection mais yango na mbongo wana caution ezaki muke baza soki na $250 ba organiser élection ndenge nini tokotika kaka masumu a continuer na ye alors masumu a continuer na ye parce que soki alingi a déposer penza alingi asenga na candidat moko $500 comme caution osengi $50 là je comprends que ils ont des plans à constituer mbongo ezate moyen à organiser ezate à continuer na ye voilà la difficulté actuellement pour organiser les élections. À l'état où vous avez des critères, critères ni vous répondre. Ah, ce nga naza muibi na ko postuler des critères à ma bien na ko répondre te. Ce que balobino il faut mon candidat à la muibi. Wana na ko postuler te donc c'est-à-dire que ba critères nyonso wana c'est OK na remplir ngo. Groupe Oasis bozo répéter wapi et puis film asika boko bo pesi biso titre ni. Oh ezoleka eza nini polygamie. Mais polygamie ezosila kala mingi te. Naza na filmé eza na chantier pasteur Gege. Ah bon? Ah bon? Parce que na o ezoleka nga moko kombo na sina zui naza Gege. Mais ce qu'on filme ezoya pasteur Gege. Oh mais maki Gege ngo kuna se boko tana ba kisi. Ah. Mais Jésus-Christ azali ngangata. Ah bon? OK. Merci beaucoup Alain Kaembe mbote na Mafi Botamba ya Alexis Kaembe mbote na Betty Chula mbote na Siva Pangama ou maman na Jemma Maelo mbote aussi na Mami Swami Rachel Kapembe je vous aime beaucoup en tout cas Alain Kaembe tozo poussa na suka okoyebisa nini po ba comédien ba pesa o ba vona bango po pesa nga vona yo il faut natangel na pesa bino nanu projet nanga pona association voilà eloko aliboso soki omoni ke projet nanga eza bien d'ailleurs na kosenga ba organiser moi émission moko biso nyonso ba candidat président to vendre sika moko na journaliste lokola yo boye opposaka mutu apesa projet na ye de société par rapport à association na biso soki olongi votenga soki omoni projet nanga eza malamu votenga soki eza mabe zo avoir na yo pesa ngo sai voilà pour ça il déjà tiki naï abia osala là na biso atiki naï arrêtera te tala être président ezalaka eloko moko boye esalaka bien oyebaka te mpo na nini vie masuma omeli 12 ans wana arrêtera te ça c'est aza kokima te master soki okoganye nga mais sache que nakotravaille na yo soki nga na ganye yo okotravaille na nga soki bodo aganye yo travaille na ye modéro a gagné yo, bien a gagné nga. Tout travailler ensemble pour que l'association ait qu'une liboso. Parce que apparemment les candidats n'y sont pas, bazama kelele trop, bazana bambongo. Si ko bambongo na bino n'y sont pas tout, tout sangi sango. Mais l'acteur on a bino bazo se plaindre trop. Pourquoi bino bozo boya bango ba voter pendant que na ba matanga bango n'y sont pas cotisés par tête. Et comme il a l'air à voter au président moko voix moko. Bozo linga bo soutenir na. Soki na leki na ko modifier loi wana parce que bawo bazo organiser élection de bawo bazana makambo na maboko. Moyen na kota na problème wana makasi zate. Na ko changer de makambo belé. Merci. Eh ko zala 4 ans li sous-te ko zala 2 ans. Numéro de téléphone na mot de clôture. 080 88 88 080. Numéro nanga ngwana. Kosukisa. Makambo ze belé a osukisa nango na pesi yoka yombote. Merci beaucoup. Merci. Voilà, to komi na suka ba téléspectateur na biso to yambaki pona bino Alain Kaembe na ye to beti masolo ya groupe na ye Oasis ta pesi numéro bokoki ko joindre ye ou soit au bengi biso et ko zala bien makasi mbote na bino so bolandi biso de partout mbote na tomi kondolo na bosani ote Simon Loi wana kabinda mbote na Nadine Dekane et si vous avez l'émission au mbote beli ma concert et na équipe nyonso balandi biso to lobi Omar et Kabongo Azak organisé marche de santé le 30 juin. Alors, vous y pour soutenir Omari Balobi marche et la gare centrale et Kosouka na Oshwe et ça le 30 juin à 8h. Pour na contact, vous pouvez gagner na 081 84 83 738. Vraiment na linga rabino mingi mbote na Racine Sunda. Mbote na bino nyonso botali biso de partout. Na vie ya TV monde. Prochainement, nous avons une bye bye.